Mbote na biso bandeko, ba papa, ba mama, bilenge, pe bana. Bipai biso to kutami, na pesi bino mbote ya mingi. Ezali lisusu wa bino mama Marguerite Yombo. Na elelo, nazana mwa lisola muke, na lingi na betela bino. Batu nyonso bakoyoka soki nalobi bino, mais en vérité, nazo betela nde yo. Oui, nazo betela yo mtozo landa ngai. Nazo betela yo. Ezalaki na papa moko, tope na benga ndeko papa to elenge moko, pona lere wana azalaki papa ya solo kwa se abotaki, mais mbule ezalaki nanu ya muke, ezalaki nanu na se. Alors, elenge mobali oyo, tope papa oyo azwaki musala, abandaki kosala epai ya mundele moko. Asali epai ya mundele oyo asali, azalaki musali moko malamu, fidèle pe mundele, alingaki ye mingi. Alors, na basali nyonso mundele azalaki na bango, alingaki papa oyo mingi. Po amonaki azalaki papa moko vraiment bien. Bandeko, eye kosala ke papa oyo akomaki koyoka ki azokende na liwa. Azalaki na souffrance. Abeli. Tango abeli na kati na maladi makasi. A sentir ke nakomi kokende ya solo liwa ezomemanga. Tango amoni ke boye alinga kufa, abengi musali na ye wana. Ndeko papa oyo alingaki mingi. Apesi ye lettre moko. Ayebisi ye ngai nazokufa. Me lokola akomaki deja kokende na suka, maloba ezalaki susu ya mingi te. Ayebisi ye kamata lettre oyo. Kamata lettre oyo. Pe ya kufi. Ndeko papa atikaya na lettre. Akamati yango. Aluki book moko parmi ba book o mundele azaki nango wana azaki kotanga. Achiango na kati ya livre tope book wana. Bandeko bongo tata oyo abateli lettre oyo akena ngo na ndaku na ye. Na se ya mbetu. Abombi yango malamu. Abateli yango. Achango na esika moko penza ya sur. Alors, ndeko na biso atikalaki, tango mundele akufi veut dire musala pe ekufaki. Alors souffrance ezaki ya mingi. Donc ko galere, minyoko, kozanga, vraiment pasi na lolenge na nyonso en général vraiment ndeko oyo. Donc bobola e nyokola kiye. Bandeko bangai, ndenge nazoloba ke ndeko papa azalaki elenge na tango wana. Pe boye ya batelaki livre to pe lettre oyo bapesaki achango na kati ya livre. Alobi eza souvenir ya mundele na ngai oyo nasalaki epa na ye oyo alingaki nga mingi. Papa oyo atikali ti vi na ye mobimba. Tango anuni akomi koko mokolo mosusu aye ko raisonner alobi bana bakoli tika nalakisa bango lettre. Nalakisa mwana nga lettre mundele atikelaki ngai. Azobete sola bi mundele na nga alingaki nga mingi. Alingaki nga mingi afin kuto akufa. Tala akabela nga lettre oyo alors natikala nango lokola souvenir na ye. Mwana ya tuni papa. Oyebi nini eza na kati alobi te na batela enveloppe oyo malamu po yango eza souvenir ya mundele na nga wana po alingaka nga mingi. Azalaka mutu malamu. Bandeko bayebisi ye kasi fongola penano oyeba bambula o nyonso oyebi pete o alakaki ngai donc yango eza souvenir yango ka eloko alakanga nango. Bandeko par insistance
papa ye kofongola enveloppe. Bongo na kati ya enveloppe ezalaki na lettre batikelaki ye. Lettre wana ezolobaki natikeli yo biloko na nga boye. Natikeli yo ebele ya mbongo, ebele ya bomengo. Nyonso wana ezali ya yo. Nalingi oza mosali moko nalingaki mingi pe nalingi yo mingi. Ngai natikeli yo yango. Bandeko. Mwasi atali. Pasi nyonso bamona na vie. Nzokande na se ya mbetu to pe naloba na mutu ya mbetu. Mbetu yango eza suki deja suki doki to benga ngo kaka mbetu po eza bisika balalaka me pasi na pasi. Mama atali alobi ti tozo nyokwa maboye. Toza na bomengo nzoka na ndako. Toza na bomengo na ndako toyebaka te. Papa, nini osali? Papa wana atali akanisi bapasi, akanisi humiliation, akanisi batan akenda kosenga babengana ye, akanisi aleli. Mais ya malamu ezalaki ke lokola azalaki nao na bomoi bamemaki lettre wana bisika oyo mundele akomaki fale bamema na banke bipai nyonso place mundele atindaki na lettre. Tanga akomi bayebisi ye tozalaki kozela yo bambula oyo nyonso kozalaki wapi. Mbongo na yo batikela yo ezali. Mindele balobi biso tokoki koviole volonté ya ndeko na biso te. Me tozela yo. Oya te. Baye kokamata apesi papa oyo aki basombi lupango munene mituka te. Mbongo elekaki kaka ebele donki. Pour mwana na ye abanda business mabe. Donc basomba boye mabeba ekomaki feti munene vie bongi nyonso échanger ya kitoko ya malamu nyonso échanger mais lokola koma ikoko avifa bomengo wana pona tamuke ya ye kokufa. Bandeko papa oya vivre tamuke aye kokufa. Na osola na yo mutu ozo nyokwama, yo mutu oza na ba problème, yo mutu oza na ba souci, yo mutu oza na pasi, quel que soit lolenge ya pasi wana ye moko kaka mutu oyebi pasi na yo soki eza nini, soki eza na kwe nini ya vi na yo. Yo mutu ozoluka mabota, yo mutu oza na kimia te, yo mutu tango baninga balalaka yo tanga ba plafond. Nazobetelo lisolo yo eza na mutu moko aya na mokili oyo alinga yo avant yo botama, ayeba yo avant yo ozala na liboma mama na yo. Mutu wana alinga yo pe alingaka yo pe azo continue kolinga yo. Kombo na ye Yesu Masia. Na boye ya alataki nzoto aye na mokili oyo akufeli nga na yo po ete pasi oyo ezotungisa yo, po ete likambo oyo ezozangisa yo kimia, po oyo ezozangisa yo pongi ezala suna esika te na bomoi na yo. Akufi ya solo asekwi pe ye atikeli biso testament. Testament yango eza sende en deux. Moko babengi Ancien Testament, moko babengi Nouveau. Kasi basali yango na moko. Atikeli biso Bible. Yo mto mibenga mwana nzambe ozo souffrir, me Bible na yo ochango na mutu ambetu, me Bible na yo oche yango na kabadi na yo, me Bible na yo
ezwa coin moko ya bien na saki na yo. Mais Bible na yo mususu kuto yebi kuto tembula nini osimba ngo. Tanto tozoloba boy, tanto nazoloba boy mususu yebi kuto te bisika nini ezali. Est-ce que tanga testament na yo? Est-ce que fongola lettre grand frère na yo atikela yo? Poso ko fongoli yango okuta ke guérison ezali oyo yozoluka. Solution na problème oyo yozoluka ezaka na kati ya Bible wana. Donc ozomona ke solution to pe biyano na mituna nyonso ezangisa ko pongi ezali na kati. Mais problème eza ofongola enveloppe te lokola papa wana. Yango na ye lelo ko encourager yo ofongola enveloppe. Ofongola ka Bible na yo. Na yebi ke oza busy ya solo. Mais ya motu ya koleka bomo na yo ezate. Ozomona. C'est vrai que mbongo ezo s'occuper na makambu nyonso oyo sengeni nango ya solo. Mais koleka nyonso. Bible ezali ko s'occuper lisusu. Ezali ko s'occuper na nyonso wana pe koleka na molema na yo. Na bomo ino ya seko. Tango okufa okende wapi. Bipai mutu amikuta ye moko. Yango na ye ko encourager yo. Kocha Bible na yo na salon eza lokola ya ko décorer nango salon te. Ya solo na yebi ozali busy. Mais mi pesa temps. Zwaka mwa temps. Ko fongola Bible na yo. Fongola yango mwa 10 minutes na tongo. Mwa 5 minutes na tongo. Avant obanda journée tanga yango. Okozwa énergie et ko accompagner yo na journée. Fongola yango, Bible lobi que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit. Yo pe mutoza na espace na journée. Fongola moi 7 minutes. Pourquoi pas moi 15 minutes? Fongola moi 20 minutes. Okomona ke soki okoti na Facebook. On se rendre compte que c'est 1 heure du temps. Mais, pour pesa Nzambe, au pesa temps, yako umi pesa temps yako tanga au fond la Bible na yo. Ne fiske 7-10 minutes. Eza difficile. Omi tuna te pona nini? Po munguna alingite oye babomengo batike la yo na kati. Babenga ngo testament pamba te. Po batike li biso makamu ya malamu pe ya kitoko. Alors, kolinga te esengo na ezala ya tangu muke lokola ya papa oyo. Kozela te obanda kotanga Bible na yo to pe ko enjoy ou bien ko dig Bible na yo pe ko vivre ba promesse eza na Bible kaka tango si okomi mpaka po o vivre nango na tangu muke po okende. Qui sait papa oyo azaki chance ya okoma tina age ya kimukolo to pe ya kimpaka. Mais nani ayebi? Est-ce que yebi soko kokoma ti bipa ya zalaki? Kozela te po esengono eza ya tango muke. Fongola Bible na yo tango zana na makasi. Tango zana no lenge po o découvrir oyeba penza nini ezalaka na kati. Pona nini babengi yango testament? C'est-à-dire que ezana makambo moko batikela yo. Oyeba makambo wana. O vivre yango, o enjoy yango. Obika yango pona bomo ina yo yango wana tika ete molimo santo apesa yo makasi yo mtozalai kotanga félicitations koba lisusu yo mtozalai kotanga te tanga ka Bible na yo yo mto perdre habitude oyo reprendre tes bonnes habitudes ya kotanga Bible. Merci pour Nathan na yo pesa kinga tika ete vandi bisika bileki likolo a pambola yo. Merci. Bye bye.